Banza London TV. Mbote na bino salepango ngabolo na biso. Bonjour. Bonsoir. Ezanga papa na bino mokolo ya jeune de bino ordinateur international nzambe na bango na mosasa na febele. Voilà lelo na ekolobela makambo ya de kona biso azobela bolibi. Babengi na kombo ya Zulema. Aza musicien ya JB Mpiana, orchestre BGBG, Benge Muzika. Au moins, Zulema, le retour vendredi pour notre voyage. Bon, on parlait japonais, la sous un voyage, la date où c'est bon, ça n'a rien à vendredi. Alors, la chaîne mon boy, avec la chaîne wana, que Zulema, Azolela na combat papa chéri, Aza malade. Zulema Aza malade, il a tout posté des photos de calamité. Na mon petit frère Ségué Abraham, oui, Abraham. Auto posté des vidéos, auto tinda message pour la papa chéri. Ndenge ba auto Zulema lokolo eza na mbaso. Do ere yango yo parce que natalaki émission wana oya Zulema abaki balingaki nanu azala bakunda molimo pema na kimia toujours to contre matanga Ségué mignon. Alors ayaki asaki émission que azana mbaso na lokolo azosenga nde aide na oloba boy makambo yo poto nandandaki émission wana moi ça Zulema alobi ke tango Ségué azaka bomoi yende mutu azaki motema malamu soki babengi ye mbala moko message bakomela papa chéri mina minute aboye Ségué aza so moite. Alors bino boza pembeni ya binadama eri yango po binadama a mutu moko aza motema malamu taba problème ya utokwele ba problème munene oyo ya ndeko na biso autotira biso ya mignon ya Ségué mignon. Donc bolinga bokomisa papa chéri message oyo parce que tous la noté ce qui est comme grave makasi parce que abela kala so botali lokolo na eninga na posté bo sati ba ke azana mbaso na lokolo abela da makasi do ningi matanga ya Ségué minu zalaki et pas azala ya maladi ba rolinga nanu ba rolinga ba rozela nanu bakunda Ségué yango ya ko sala émission de bande ko na partout bozali avec ezala ba politique botique la peka makambo ka ba artiste po Zulema pe aza pe artiste monene oyo pe bino pe ayembila bino banzembo ayemba pe banzembo ti lelo bosipela na boyo na bandako na bino botika pe makambo ka na boko ya ba artiste botila nga na boko ya papa chéri te parce que aza musicien na ye eza bino bato boza ba mbongo soki ndeni balobela bino botika makambo ka pona papa chéri te eza ba okese tikali ba okese tikali neti ba okese ya wenge maison mère pe Zulema azaka musicien donc il wera pe kocha pe loboko et pe master na yo ndenge mo c'est la même chose pe Adolphe Dominguez to pe na message na Didier Marcel pe susu donc kocha loboko bo aider ndeko na bino papa chéri parce que la minute du aboye musicien wana Zulema aza pe na malade. Aza malade. Yo senga pela fo sigur mo makasi. Bozela na note ke c'est comme grave. Potala papa chéri ba mo abimisi pa de kona biso Ségué minu mo ngebela. That's the time donc biso ba en anglais. That's the time try to do something about that. Bolinga bo sala eloko mo we malamu kona ndeko wana parce que sobo tiki makambo boye ekende soki ndenge ni wana ba mbongo ko biso za please. Alors le rôle est en grave dans ma capacité donc bolinga bo sala quelque chose bo sala pona Zulema so etin isengi ke botinde soki na poto soki nde na ebité so ba malade on était ma pendenge nto ebité bo rotine pe na poto donc po ba mbongo yo place ezaki ba traitement kende besoin bo kende besoin bo so calculer ngo eza lokola bozo bisa mbongo ebele donc inga message na opesa bino de parce que botali mignon Abraham
na benga ki epi na zuité apesa nga explication na bien na zo été comme ça na sala émission na zuité ya mona que titika na sa po auto poster vidéo na mona na ba page mususu ndenga yeko pesa message pour na papa chéri binadama pour na Zulema. Après le on a regretté makasi susu za na mwasi neta masaka émission albi ke sege mino zaki moteur malamu mais batu oyo est-ce que namuta kozwa pena moteur malamu sege mino zaki nango zaki pemina papa chéri so batindi message baramo papa chéri ozwa message wa même jour est-ce que nani na yebi ke ba mikolo boza na kati ya BGBG ba kibensi bazawana bolinga boza moteur malamu kibensi pe muta kala na BGBG ndi na mona BGBG za koza rappel rola ata bokokana penana ndeko na bisote ya mbali wa chokufa linga osala boza moteur malamu ndenge ndeko totika biso po ba témoignage belé o segene ya kufeli ba témoignage belé alors bino botika les abiso totika toza na ba témoignage wana c'est très important. C'est la même chose dans le petit Kali. Ils ont une maison mère. Bo pesa, par exemple, mon malamu. Tala segia kufia. Mais tout bazo le laé. Donc bah témoigne mon malamu. Alors bino pe petit Kali. Bo ça c'est la même chose. Tout ça c'est la même chose. Ils ont été que ceux qui leader a pesi message, motumo pesi message pas leader na bino. Alors yozu message no au fini yango. Donc eza malamu te. Bozo exemple ya ndeko na biso sege minyo molimo ne pe na kimia bozo exemple na ye o article biso et c'est très important. C'est très important. En tout cas, papa chéri, sur la vidéo o yuna si royeba ki déjà oyebi déjà makamu dans loba. C'est comme la ki royeba makambu ya Zulema. Donc ba fan ya BGBG courage na wenge musica. Maison mère na ba héritier bino surtout héritier pe o solo pe bien. Oko que nota la vie na yo Zulema. Que boutique la makambo pour na binadama bino nyonso po boza pe na ba moyen bo kene pe bo sala pe sans fin de ba fali pour pape boza na kati wana bo kende ba fali pour pa bureau pe zali bo kene pe bo sala pe kamo pour na malam pour na Zulema et ko ça pe bien parce que Zulema am to moko na limite gaza ba rankili pe na ba musicien mususu na nini mi honte ah garçon moko asolara bien en tout cas et que ça malamu soki bo sali en bozela na muteke et comment soki kompi na grave maladie et ça malamu te parce que c'est akufala i problème lokolo Zulema susu lokolo taba misa malamu bazokendi bazokufaka boye tala segene ngakufeli akufeli mabe mais molimo pe na kimia mais bolinga bozala pena na esprit wana try to do something quick about that. Okay? Ezanga yi papa na bina mukolo ya jende bina original tour for international nzamena ba mwana musoza la mande fubele. Na voyage mais na fona sala vidéo oyo bo partager vidéo oyo c'est très important. Oyo message ya mutu nyonso tout. Oyo alinga Zulema azapa grave malade. Donc azapa problème à lokolo donc mbasu yongo après zo comprendre mamango te bamba songo bozo bo akila batu. Zulema batu azana eloko nini papa batu Zulema azana ende ko nini. Est-ce que ça va ba orchestre qui chef bienvenue pour boire qui tete ba tumbaso nyoso siko ezoki na misu ezoki na mutu ya binadama ne bino bo sali mabe wana bo fandi na bino en tout cas courage na libote ya Zulema binadama kozwa message oyo na asir ba fan bo partager émission bo partager on penza bo partager on et qui na ba groupe nous surtout merci beaucoup see you later take care I love you guys. Banza London TV.